Walongo fumu kimbango na 1921 mozipoli maema bombama yango lelo motangisi koko ya suka mboka nesonga nzila fumu kusikia mzala pana na ngola baye ibongo kosala toujours en direct na mabele ya mbanzangungu po ya kolengele bongo conférence pe bosukisi manaka pèlerinage lobby vendredi le 31 otolobi ezemo kolo monene bato bakouta de partout Congo central mobimba mobilisé bakouta bongo kiwatomba to Kinshasa bakouta Équateur bato bakouta Kwilu bato bakouta bisika na bisika bakoya awa lobi po ya koyoka nesonga nzila fumukuzu kya muzala mpanda na ngola tozalaka biso moko te to ngwaki kiwatomba ensemble na nokotambi koka de tout le temps, de tous les jours. Nous avons koka mbote boni binosan. Tout le monde va nous régie bazo signaler biso. Maton domingue na bino ba fidèle téléspectateur ya Vom télévision bozo landa biso bipai na bipai bo zomi pensa na ngonga oya kolanda biso tozali awawa na bisika oyo batu na baso uta biteni na biteni na tina ete boko ya kosala losambo kolandela babomo ina bango pamba te toyebi ete clôture ya Maye oyo nesungenzila babandaki uta le 3 octobre et rozala lobby et pas wapi to conférence munene conférence de presse rozala ma awawa nesungenzila rozala liboso ba panzi sango na tina ete ya kosolola sir bomoi ya biso baindo nde biso mikolo nyuso to sala ba en direct na tina ya ko benga batu utabiteni na biteni na kokomela biso na mokolo lobby kozala pena malamu mingi batu na bato bazala ba mituna etungisaka bino bo hésiter te kokoma na mokolo mwa lobby le 31 octobre vendredi le 31 octobre 2025 na ngonga ya 13h nde manaka na biso ya conférence ekosila vraiment kobanda lobby vendredi tous allez en direct bien sûr lobby vendredi le 31 bansoto monanawa ozalaka na préoccupation ozalaka na motuna maema ko tungisaka makanisi mayo lobby to monana toze ko koba ko senga curiosité le 30 ezali bongo bosukisi manaka ya pèlerinage pour lobby clôture lobby kozala clôture et kozala accompagné na conférence toze ko senga na bandeko ya mbanzangungu curiosité na biso esala boni bato baze ko uta bamboka na bamboka bipai na bipai baze ko uta ngambo ya mfwa baze ko uta Angola baze ko uta bipai na bipai ko yana mabele ya mbanzangungu bongo biso bayi mbanzangungu nazalaka na ndeko na mbanzangungu nazalaka na ndeko njonga njinga ya mbanzangungu tango yeze tango ya kotonga lisusu boyokani ya malonga na tata akeli likolo na se tango ya koya lisusu koluka ko milela na misisa na biso po utamwa tango tosambeli banzambe ya bapaya talatina ya felika soko bango bazena mapamboli biso tozena bilakeli mabe talatina felika ezeko nyokwama soko bango bakolia ngulu biso makoso soko bango bakolia dendo biso bisuka bango balati batindeli biso na tombola bwaka moindo azangi rapper moindo afandi na mabele yeto ndankita kasi yende mobola ya yambo noko tambi toze ko koba kola musa makanisi ya bandeko tolobi curiosité esale pai na biso baindo biso tokotalaka kasi tokomonaka te soko ezalaki loposo pembe mayene songia nzila baze koloba basali uta batelema na tumba ye ya lobiko loposo moindo moi je pense lelo fo bazala patrimoine mondial toloba babomba bango esika moko oyo baome politique bakoma kokenda ko consulter po ya boyebi po ya venir ya bamboka na bango mais lokola bayeyi na Felika bayeyi na République démocratique ya Congo et pas ikani bato bawelaka milangwa et pas ikani publicité ya masanga et ko salemaka na tongo na 7h du matin ndengo la muki moni publicité ya masanga na bitano base ko tala nesongi nzila lokola moto pamba lokola moto ordinaire to bité malobombo kabina noko ndombele na pasi na motema kotala
bato lokola baneso nyanzila na bamikili ya baye oyo bazana kibo moto to bengi conscience. Très bien. Bazali bato oyo l'état moto bakomaka na responsabilité ya l'état. L'état ko tika ete na disposition ya bato mususu. Protection ba makambo nyonso e kozala serré pa ya l'état. Pambate mayaye na yango yango zo sala ntombwama même ya société. Yango zo sala même force ya l'état. Mayo aye na yango. Pambate première gérant ya bato na kati na mokili ezaka l'état. L'état muta géraka biso na kati na mokili. L'état ko gérer banane. Soki bato l'état ko gérer baza ba inconscient, bato wana ba kokoma même ba inconvénient et pas ya l'état ngoye moko. Raison pour laquelle bomonaka soki dirigeant moko na Afrique a telemi po abundela bolamu ba yindo to ya ba africain, tango ba mindele siko ba lukaka ba éliminer dirigeant wana. Boko mona nini? Ba mindele ba komaka tina esika bazwaka soutien ya population. Pour la nini dirigeant a telemi po abunda po na intérêt na bino. Mindele balingi ete ba mindele bazonga même ko bomaye. Ne sika dirigeant na soutien ya population mais mundele mutazo soutien population pour la nini? Mundele azana mate ya mobimba atana kati ya société ya bayindo. Oye permettra ye ata génération toza lelo soki leki. Génération za ba mindele pe soki leki. Ba génération future oya pa ba mindele. Na génération future oya pa na biso ya bayindo. Bokomona équilibre de vie donc balance ya vie kozalaka ndenge moko mundela kozala toujours ko dominer mutu munda kozala toujours na se. Système d'exploitation. Système d'exploitation kozala. Pour nani mundela yeba ki était guerre ya minduki et où me la raté. Il suffit de bombarder bango to récupérer territoire. Mais après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, bato ba robota mawana un jour ba luka ba venger contre ne bombarder bamboka na bango. Mais guerre ya conscience no ndomele bosale. Mundela yebi que il suffit kaka bateau sur le plan conscience de dominer bango, to instaurer ignorance et ko permettre à biso to tika la ba mettre na bango éternellement à condition ce qui peuple wana eza na bato ba ko bundela ete ba ko kolunga na ignorance biloko to somona a eza à chaque fois to suis exemple ya équipe en vita fumu kustongo ba yeba lobi ba pesi bango etinda ya vuvamu o eza ko zongisa ba yindo nesika ba bungelaki bazali troisième personne na kati ya CMO yepa ba yindo o ba pesa vuvamu vomba pesi muta liboso ya équipe en vita vuvamu mutami bale ba pesa za ki walongo fumu kimbango vuvamu mutami satu ba pesi nesonyenzi la fumu kusu vuvamu o ba pesi bango ezali plus mingi conscience batinda mi baza ebele pe ba yindo ndakisa ba evita kanga baza batinda mi bambuta lumo baza batinda mi be ba différence ezo ya na ba o bazui vuvamu ba o bazui vuvamu ba ko sala ba ko lona graine moko boye o lobi soki bimisi mbuma na yango ko sala siko ba yindo batika la pe malamu libele na kati na mokili siko boko mona bitumani toli ko bunda na yango botala liwa esomo o babomelaki ya kipamvita botala condamnation injustement o bakondamnaki walongo fumuki mbangu lelo nesongenzela bazo subir ignorance totale epai ya banoir banoir lelo baza na difficulté ya comprendre mabe eza nini malamu eza nini nani azoluka bolamu na biso nani azoluka pasi na biso lelo komona yango badatu ezanga ntina tokolobela yango bongo ezanga ntina o na kati ya bomo ya bayindo ko porter eloko te mais tala ndenge bayindo baselebraka yango tokuti komona le 12 octobre na siège ya mongo Congo fumukusu asangisi et tout le kutu bato bazo célébrer bozonge walongo fumuki mo na mokile molimo mais bomoni na mboka pe bato basali be mission ya kokanisa moko ya langa nzembo o na kati ya société na bayo baza conseil boloba a contribuer penza te na bolamu ya bato. C'est le contraire. Bakolisa ki sentiment moko ya bolingo ya mwasi na mobali. Mais botala bato wana ndenge to ali ko pesa bango lokumu. Donc non ndombe le guerre to so bundisa o guerre ne sunyenzila bazo bunda ya conscience ya l'homme noir. Ezwaka penza maboko ya bato muke. Bato ebele balingaka yango te po ezalaka guerre ya pasi esengaka sacrifice mingi raison pour laquelle bokoka na balobi eleki ezaka pe na bapapa na biso mosusu base proclamaka bakwatulendo mais alala lamuka bikena bayindu lokwa bazoyoka na bango te na tiki nanga même musala
pesa ka musala penza ya pasi senga sacrifice kozala motema munene koyeba ko supporter koyeba ko jouer koyeba ko sala étude ya batan tant oyo ese loko zo bala na tant oyo yango bomoni ne sonyanzila lokola bapona maki yango moni basaka na motema wana atako yiki kezali ko mokili yango ndenge ezokendelele bayindo tala lelo toye na mbanza ngungwa bokomona bazokamwa bato bauti basa 50 km ba 300 km po bakoma na territoire ya mbanza ngungu mais bato baza na mbanza ngungu bazokoka kososola te nini ezali nini ebatama na kati ya mabele yango noko tambi mais atango bolobi likambo ya conscience ya guerre psychologique bolobaki yango lisusu mokolo wana arme oyo loposo mpe babangaka koleka ezali révolte ezali bato bazwa conscience yango tozali komona mondele asalaka bokasi ya konourrir inconscience epai ya bayini na bamboka na bango okoki kotekela minere masanga te minere okoki kotekela ye masanga te bare ezalaka na ntango efungwamaka mais contrairement epai na biso biloko nyonso oyo elangwisaka mais lelo tozwa na ino kwiti bombe soko mondele te moto aye na bombe na Afrique précisément to particulièrement na République démocratique ya Congo nanya koya na yango po ezali catalyseur ya motuka basangisaka soko na réserver kombo ya mosusu wana de peur que na pesa bato mosusu eza kotelemisa moto lokola moto esi a perdre molimo yango tozali kosenga na badirigeant ya mboka tozali kosenga na bahomme politique organe ya décision toyebi ke bokolandaka biso toyebi ke bokolandaka nesongi ya nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola omoni bakataka mai na machete te to na mbeli te nesonga nzila baza ebale bokokata mai te bolinga te message na bango bayei nango ekokanga bino po tata kelili kona satiaki na bino bilembo ya kokamba mboka sur le plan politique bokoboya teke batiaki bilembo ya kokamba mboka pe mokili epai ya nesonga nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola bongo lokola spiritualité nde ekambaka politique donc boze contraint la spiritualité ezali misisa ndenge nzete etelemi valeur nango eza misisa bokasi nango ndako ndenge etelemi valeur nango ezali fondation très bien ndenge moko pe politique la politique ba mindele tozala na buku moko nganga ngunza molola ya memelaka biso soki tobosa te na émission ya radio Pape Jean-Paul azo déclarer que religion chrétienne ezali force spirituelle pe ya unité ya Europe yango pese ko sala civilisation na bango voilà soki religion chrétienne eza force spirituelle ya politique européenne barabe bakolobani c'est que islam pesa force spirituelle ya bango barabe yango komona ndoko ndomele botale na kati ya conscience moto mituna na ba question to kende to mituna na ba question ndenge nini tous les dirigeants occidentaux ya ba mindele basaka na kati ya religion chrétienne tous les dirigeants ya ba arabe basaka na kati ya religion islam tous les dirigeants auto benye ba chinois japonais coréens basaka na kati ya religion bouddhisme mais ce qu'on y a pas ba dirigeants africains au monde ne comme le contraire o basaka na islam o basaka na christianisme o basaka na bouddhisme non lokola absence ya conscience ezali nesika ba betuno na ba question ndenge nini ba président ba arabe au monde bango te bakende ba église bakumisaka Jésus et ça ba documentaire ba mindele na Europe basali bazolo baké eza danger pa na bango ba mindele soki bana na bango bakende kosambela ala mais en Afrique ala ça la bienvenue yawa ça la bienvenue Corée ça la bienvenue nini pe nini na Bible ningi moko mais pas na bango bazo sala effort non nombele bande ko ebele la kati ya conscience ba koyebisa yo soki muto asambeli ala asambeli na Yahweh eza kaka esprit moko
ndeko moko ayema nzembo awa Yesu azali nzakomba balobi moni bapesa biso ben exemple moni kutu ndeko wana alobi Yesu azali nzakomba ndenge nini bino bolinga bokende kokabola biso toboyi te. Oh mutu ya mayele après avoir kotalisa likambo a raisonnaka po atunaka pe ba question biso toboyi te tokeka na contexte wana Yahweh ala nzakomba basa esprit moko tokeka na contexte wana. Coran langue originaire ya Coran o ba komeleli buku wana eza ki arabe. Traduction ya Coran ke na ba langue nyonso ya mokili mobimba mais kombo ya ala baki ko traduire yango te etikali kaka ala. Oke kotanga Coran ki arabe okobenge kaka ala. Oke kotanga Coran ya français okobenge ala. Otangi Coran ya anglais okobenge ala. Bible ndenge moko. Bible langue originaire nango eza ki hébreu. Ba ke nango na ba traduction ba langue nyonso ya mokili mobimba. Kombo ya Yahweh ba bouger yango te. Tomi tuna na ba question. Soki ba arabe pa na bango nzambe babengaka kombo ala. Ndenge ba batalisi mokili. Ndenge nini ko Bible Bible oyo eza na ki arabe. Na esika bacha ala te bacha Yahweh. Soki ya solo nzambe akele likolo na se komo na ye Yahweh esengele mokili balanda comme ne ala esengele mokili na ndenge nini Coran eyeti na français mais kombo ya ala ba bouger te nzoka bango na kati ya conscience bebi ke ala na Yahweh eza deux esprits différents. Ala na nzakomba ndeko na jean yemaki nzembo wana eza deux esprits différents biso na kati ya ignorance tokanisaka baza ba esprit moko. Mais bateau baza conscient baza bayebi que c'est esprit différent raison pour laquelle barabe bakoye biso kaka ke nzambe akeli likolo na se kombo na ye ala o mato kita soko kepe pa mindele ba biso keza kaka Yahweh soko kepe ba jaune auto bingi ba chinois japonais ko biso kaka eza izwara soko yepa moto moyindo ezo te ezo varier kolanela balangi ya batu soko kolanela balangi ya batu kombo ezo varier. Nzambe akeli likolo na se soki ba arabe babengi ala et ozala pe mabete na Coran o eza na français na anglais ba ke negotia kombo ya Yahweh le komona différent soko yesu ko na kati ya Bible par là soko ko comprendre que soki ba arabe bazo boya ko tiaka kombo ya ko remplacer kombo ya ala na kombo ya Yahweh po ba yebi ke baza esprit moko te. Prophète nani Michée na Michée 4:5 bandeko bozolanda biso prophète Michée azoloba batu na batu bakotambola na kombo ya nzambe na bango kasi bango Israël bakotambola na kombo ya Yahweh. Le prophète Michée azaki conscient tout est chrétien inspiré de Dieu. Prophète Michée azaki conscient que makambo oyo bara bakosambela Yahweh baza na raison soko biso na kati ya ignorance to kosambela Yahweh to kosambela na ala bota la résultat na kati ya Afrique inconscience moko totale raison pour laquelle elle spirituelle ba yindo ba beke ba no soki batiki ba na kati ya conscience wana bako demeurer ba wumbu éternellement raison pour laquelle faut que mutu moko oya ko désactiver bango na programme mundele atielaki bango ya kati ya ignorance basa ba inconscient activer bango programme ya conscience bako activer ndenge nini mateya o bako pesa mutu ango mateya o bako pesa enseignant o walongo fumuki mbongo balakaki bako za la kati na enseignant na ne bango ne sonyenzila yango bomoni bazoya ko kotalisa biso bisika nyonso oyo ko mateya nyonso ko kumbela biso mapamboli bazo lakisa biso ngo mokolo na mokolo wana fumuku suke mzala pana na ngola matondo bandeko balandi tolobi toze en direct botinda ba SMS botinda ba suggestion na bino tokoyeba ko pesa bino biano awa na mbanza ngungu esika makambo kangamaka tolobi yango ne bandeli le 3 octobre 1921 lo poso pemba boyi bayindo bazwa bolamu na bango toze ko senga curiosité ya bato wolongo fumu kimbango bakenda ko sala 30 ans na boloko 30 ans na boloko yambo zalaki nano etumbu ya liwali media babaka bango na ekulusu lokola bango bakobomaka bango te train edoraya train kendaki kozwa bapoto edoraya histoire vraie vérifiable esalemi na mabele na biso epai na biso walongo fumuki mbango wana tango batei na mokili bazalaka deja na boloko kasi bateyaka
bazalaka na boloko na kasapa na katanga bamonanaka na mikili yonso yango soko bokei na Équateur bokoka walongo Mukimbangu asalaka mosala na Équateur bokei na Beni bokei na Goma bokei na Kisangani bisika yonso bokokenda bokati ngambo ya Mfwa walongo Mukimbangu basalaka mosala na Mfwa bokei na Gabon bokei na Burkina Faso na Benin na Mali Kiré Jean-Marie Vanin Palobi bakutanaka mokolo mosusu na Palais Royal wana ye na boloko wana walongo Mukimbangu basalaka na boloko mais bakutani na Palais Royal boyebike esalamaka na boma bamoni bango babengi Katanga fax ekei na Katanga me botiki moto wana pona nini balobi totiki eta bimita zali awa bokenda botala po tomoni awa zeko teya bake na boloko bakuti walongo Mukimbangu ya kofanda bo bino pe bokanga na ino wana obomoni kuna nde tokoyeba bakangi lisusu walongo Mukimbangu batie na boloko na boma epo balakisa nguya bakenda pour te tikala di dofolo pour te tikala di dofolo wana walongo Mukimbangu ya biso mais curieusement bakumbela biso mwana mobali moko ya nzoto mikie yoka ye wana nzamba ponaka po akufela mokili mais tokenda na ino na makanisi biso na bino bandeko balandi ce frère lobi le 31 tokoyoka yango na a quantité industrielle wa pa koko asuka mboka mais tolingi lokwa toze ko senga curiosité ya bato tolingi na ino to banda komituna mituna nzamba keli mokili yoka lisumu bandaki na nyoka ya kosi ya dana Eve bongo na kila pe nyoka kaka ye moko nzambe motakela ki nyoka mais nyoka wana aye ko pesa mbuma to ebite nyoka ya tango wana azaka na maboko azaka na makolo nda tamboli nyoka ngo bazaki koloba to nyoka nga bimisaka kaka lolemo uta bakela mokili to tuna nano mituna pe mokota nini oya se exprimaka liboso na yebite soko na monoko ba nyoka soko na siffler na yebite aye ko pesa mbuma wana bino nde boyebi mbuma nini soko lei yango mbala moko bato ba comprendre que baze bolumbu tokosa tondimi entre parenthèses tokosi tondimi bato wana oyo baliaki mbuma ba comprendre que bakomi bolumbu chaque pokwa nzamba aki koya ko betela bango tour nzambe oya kelili ko na se soko pokwa ekomi azalaki koya ko beta tour po tala bato na ya kelaki bato ngo tango ba comprendre que babuki mibeko ba mutakala ba na bilamba te bakei ko batama wana Biblia soi-disant livre saint bakei ko batama nzambe komi esika bakutanelaka esika na bango ya rendez-vous na kwa veni wana ya shima amoni bango te abaluki na venue elandi te wana ba veni te zamba na kati ya zamba baki kokutana soko na se nzete ya eloko moko boye bakutani te na se nzetango nzamba luki amoni te ake plus loin abandi kobelela Adam Eva amonite bango pe tango baoki nzamba beleli mwa mingi mongongo ko mingi kokenda potaki bazalakawa bakei wapi to souligner nano yambo bakima bayokaki makolo ya nzambe bapa baoki ndenge nzamba yaka bapa na eto ebite eningisaka mabele ebukaka matiti yango elingisaki bakenda kobatama nzamba beleli tango baoki nzambe mwa mawa bayebisi nzambe sikawa biso yo bozai wapi bandana bandaki koluka bino oto batami yo bobatami pona nini toza motaka bolumbu nani ayebisi yo boza bolumbu noko tambi nayebi te tosenga na eno curiosité ya bato vraiment nayebi ke babangisa bino soko tuni mituna kokoma liboma makambo baindo ya kandenge okomona boleka na balabala mo baolakisa bino vie moko ya quartier ovie akoma liboma po mayele eleki nzoka soko komi mayele mingi fo sunga société ata na bainvention oyo permettre mboka azwa développer na banana mais justement epai ya loposo pembe mayele ekelaka soko mayele eleki mingi babengi bango basavant
yango bazali kosala ba avion, yango bazali kosala ba fusée, yango bazali kosala ba ordinateur. Et pas na biso c'est contraire. O fio ya quartier bela liboma po mayelele kakai. Yango babangisaka biso kotuna mituna, soko zeye kotuna mituna ya makambo ya Nzambe, yoko kobela liboma. Nzambe amoni bango bolumbu, abengani bango. Te atuni bango. Nani ayebisi bino boza bolumbu. Adam boti courage. Alobi pamba te mumo pekisaki biso tolia. Tolei yango. Ngai kutu te. Ekela muna obakisela. Mwasi opesaki nga mopanzi na ngai. Nde mutu amemeli nga mbuma wana tolia. No dobele to vandelela na nesika wana. To vandelela esika wana. Nzoka Ada yebaka te tindenge basalaka wana basalaka bolumbu. Ayaki koyeba kaka basalaka bolumbu mokolo oyo mwasi a présentaka pomme balie nda yebike bakomi bolumbu. Soki toke na raisonnement ya ba mikolo tozolo ba raisonnement ya mikolo ya bana mikete. Na raisonnement ya mikolo. Na logique des choses. Soki totuni ba passer nyonso mbumo adana F balia. Banda na époque ya dana F manga ezalaka lelo pe manga elaka. Avocat ezalaka ti lelo, safu ezalaka, bakokoti tout ezalaka ti lelo. Mboma oyo adana F balie ezaki mbuma nini? Balobi boye. Tango balie ne pesaki bango mayele. Bayebaki baza bolumbu et komi ko permettre bango bakende koluka bakasa, babomba soni. Est-ce que tango toyepa na sonyanzi la fumukusu na mateya oyo bazwe pa tata mokeli po batangisa bayino bazwa conscience habité wana na synthèse selo la Bible liteya liboso mutu no soyaka na religion africaine batangisa rae habité adana F baliaka mbuma ya mbuma te tango ya kosa bazalaki na âge moko primitif donc âge ya bomwana oyo esengelaki te noko tambi ngakutu nalingaki te to fongola yango na ngaki to tika bandeko balandi na ba point d'interrogation na po Bible c'est livre le plus controversé du monde. Omoni to ngaki to kenda lisusu kotika zone d'ombre na dana F bakanisa siri yango bakanisa yango lisolo wana ke motakoki ko bata manzambe to ngaki to longwa wana to kenda lisusu na Kain na Abel wana lisusu lo kutel lisusu ya makasi batika lisusu na zone d'ombre. Batumi balo la kati ya mokili na F. Voilà. Baboti mwana liboso Kaina. Voilà. Batu na mokili bakomi misatu. Baboti mwana mibale Abel, batu na mokili bakomi combien 4. Kaya bomi ndeko na ye donc na logique des choses 4 moins 1, batu faut batira la misatu na mokili. Kaya yebisi ya wetanga tuniye wapi ndeko na Abel. Yebisi est-ce que yo tsaki ngai mokengeli ya Abel. Botu na nga Abel. Na kanda wana ya wakomi ko abandi ko lakela Kaya azo pinirier. Na suka Kaya zuma loba yebisi yawe pamba te punition pesinge leki makasi mingi batu nyonso na kokuta na bango bakosala nini bakoboma ngai ndeko sikoza te Nzamba lobi na Kain okobima libanda ne Kain abangi alobi kune sikoze kotinda ngai voilà bato wana soko bamoni nga bakoboma ngai et puis Nzamba pesi assurance moto nyonso kolinga boma Kain na kovanjeli wana yo 7 fois mutu nezali bazalaki 4 moko akufa tikali misatu bato Kaya zaki na ndeko na ye abangi tata na mama te sikoyo tango bakomi ko benga na ye abanga bato wana banani pe bautaki wapi pe plus grave Bible lobi akimi akakutani na bato abali aboti mwana kombo Enoch mama na pays de Nord bango bazalaki na jardin mais akimi na pays. Nous sommes dans la logique des choses. Ceux qui ont la première habitat à Mokili. Fallait que banane na pays. Kaya qui m'a na jardin. Voilà. Mais quand moi la première habitat à Mokili babani na jardin mais moi na moi qui na pays. Qui dit pays limité par des frontières habité à Batou. Yango ba bengi pays. Pas la définition na dictionnaire. Non mais on a quelques sommes ya ba indo. Mais ba mituna te. Curiosité zalaka te. Maman Enoki. Auta wapi? Maman aboti maman Enoch. Oyo mwana ya Kain oyo Enoch obenga koko. Auta wapi? Po balobi 7 aye ko bota masoko 130 ans après 130 ans pe Adam lobi boye. Bible lobi boye après 130 ans Adam connut des filles et des fils.
Donc après liwa ya belle 130 après ne ada comment ko bota bana basi na bana mibali. Tanga boti pe 7 alobi boye. Nzambe Mexi ozongi selinga mwana na ngai mwana na nga belle o kaya saki nini abomaki. Donc ada bana ko considérer 7 lokola réincarnation ya nani ya belle. Ya belle. Bande ko bo raisonner ka Syria ngoto siki wana. To ina l'histoire ya Noé no kondomele botale. Bato ba mituna kamilano. Bato bala musa curiosité. O mituna soki fumu kusu ba yakate no kondombele. Raisonnement est-ce que biso to lingi to swango wa. Wana zone d'ombre gi o toze ko mona pelelo. Sokanisa ba période ngo na sana saki na lipeka na obi ba prédication na okene côté ya sango. Noé. Donc sala makambo wana. No kondombele bota. Wali na charge. Otia Bible na samba bebele makamoto zoloba awawa. Même au colonisation occasion. Et c'était le 20 avril 2008 na kati ya chambre na landi mission bayindo bola muka. Fumukusu na vo moko ya se. Mongongo ya olembeseke. Nabite. Tato makambo ashwengo wapi? Ambré nga lobi fona ma prédication comme habité fo na balolo makambo na musino ne permet tanga na contacter fo mukus talaka ba période na ba WhatsApp ezate ba appel normal 2008 ba zo pena tango na téléphone nanu ya ko limolela biso fa tina biso to ke kotanga habité ngaba makambo nzela na mona ko landa eza yango loko domele tela histoire ya Noé bandeko to raisonner na nga kimikolo ya bala mikete Bible lobi boye masumu ekoti na mokili nzamba komi na likanisa kosala nini aboma mokili ne ayebisi motindami na ye prophète Noé ke azolinga aboma mokili mais yambo aboma mokili Noé asala nini asala masuwa moko munene oyo akokotisa baespèce nyonso ya banyama mibale mpe na bato oyo akoteya baoyo bakondima bakota to bandi sikoyo baraisonnement ya mikolo mais esika baloba Noé tangaki atei batu batu baboko ndima ye nombre ya bato moke bandimaki ye yango permetaki ye akende sikoyo kosala arche asala masuwa po kotisa bao balobi nini abandaki kosala masuwa siposo to angende koteya bato mokili momendimaki sango na ye bato nyonso balingi bakoka na masuwa wana point d'interrogation ya mibale tozala banyama misusu bavivaka na malili soka ye na moi faut akufa ezala banyama misusu bavivaka na moi soka ye na malili faut akufa toyebi te na kati ya masuwa ya Noé ba chauffage ezalaki mpo na banyama balingaka moi ba climatiser ezalaki mpo banyama balingaka malili sika tozali na banyama mosusu bazali ba exclusivité ya Afrique et comment pas na bango te ezalaka te Okapi ninga sa beso babimisa kaka espace ya Congo ya Afrique ou kaka espace ya Congo afifaka lisusu te voilà Noé azwaka Okapi wapi mais siko tokenda na na espèce ya banyama po balobi nyonso ezali lelo o ekotaka na masuwa ya no basili Kintsekwa bankusu bamuzengete bambitiri nongo tambi bandeko balandi curiosité naino esala lelo tobito kenda na bino oki mwa malembe siko baleine asaka so na batonne te balobi boye akotisi bespèce mwasi na mobali nzoka basalaki 40 jours na kati ya masuwa yango lion aza carnivore aliaka ka be misuni léopard aliaka be misuni lienne aliaka be misuni tigre aliaka be misuni guépard aliaka be misuni banyama wana nyonso wana ovandisi bango pendant 40 jours po balia nini bongo njoko aliaka soko tone bilia wana babombelaki pendant 40 jours eza ba herbivore mosusu baliaka bamatisi oyo ye moko pa buki voilà babelaki te eza mpe na banguma mosusu aliaka kaka mosuni oyo ye moko abomi aliaki nini noko tambi totelema na ino wana masuwa nzoka nde invention ya bato tobandaka na bato ya vapeur awa tango esclavagisme bandi bamemi bankoko na biso na Amérique bato ya vapeur siko Noé asalaka bato nini oyo akotisi baespèce nyonso tozala des millions de espèces ya baanimaux nzoka nde évolution ya bato après bato ya vapeur eyewa na 18e siècle Vous consultez Google. Et il y a 18e siècle. Google.
po wana basi ekomi wana basete salemi wana ba marteau salemi nde bakolisi mene bandeli inspiration bandaki na bateau à vapeur ndenge bazali kotokisa café moyindo atali tuku café zali kotombola nini ememi ye mosika na makanisi soko na kosala nini moko ya combustion soko na tondisi mupepe akosa nde ayekokela bateau à vapeur batanga te bateau ya Noël lokwa premier bateau na science d'invention siko totuni bateau Noé asalaka yango na zamba nini na kwen nini ya mboka akataka banzete na moyen nini po azalaki kaka accompagné na bana na ye po age ya meto age ya kolamba ebende ebandi na Afrique après naissance à Jésus oh Jésus et pas na bango nde et pas na biso na tanga ba pharaon toyebaki ko tozolobelela ngo par rapport ya calendrier o ya gréco-romaine ningi ba batangiseli voilà oh kuna na kati ya masuwa bangando bazebe espèce belé oh baligator bazali ba crocodile bazali ba caïman bazali totuka kanano ba makaku espèce ya ba makaku basa combien pas na biso toka na ba gorille de montagne o baka mokongo pembe bazé nulle part na mokili sauf na ngomba na biso ya nini na est ya République démocratique ya Congo bakotaka na masuwa ya Noa to bakotaka te noko tambi to tiki lisusu lembo ya motuna obino borobaka point d'interrogation olimbisi noko nomele botale balobi mbula tanga beti 40 jours mokili ekufaki soko totuni ta mokili ekufi ta mbula esili banzeto tozomona lelo ebimelelaki lisusu ndenge nini po mokili ekufaki babombaki yango na masuwa akoboma nzete na masuwa ndenge akotisaki mpe mibale nzeta mwasi na nzeta mobali wana ya avocat ya manga to mosu ya baoba bandeko balaki awa tozali koseka me tolobaka tolelaka na kati ya ebale mwebomona pinzoli na biso ezete ndenge nini bakoki kozwa de génération en génération en captivité mentale spirituelle yango moni rezo provoqué babaki makambo ya nzambe basalelaka débat te nzoka débat sa partage ya baidée mais il faut fongola cerveau nzoka moto asalaka débat oyoka débat na dissection c'est des mots différents dissection so bozosala yango mutu na mutu regarder position na ye nana mona ke ndoko ndomela oloba ya solo na dissection na koboya kondima yango mais na partage ya débat tant osali na débat na suka na ba jaisaka lumière nabi mais mon frère ba makambo olobi obi na saki mutata na idée na ngote mais grâce à débat tosali na yo et permettre ngai na découvrir ba makambo na apprendre biloko mosuna mais siko yango ba petit soko ba noir nzoka mundile ebeke au fur et à mesure tozola muka ezala ba mikolo ba noir bo sosoli kozala ba bando comprendre le kuta na ye atie garde-fou makambo nzambe basala yango ba débattre ndima kaka tosuki pe wana na point d'interrogation no kondomele botala totiki na point d'interrogation to yesi ko moyindo auta wapi wana nanu wana arme ya suka te nalingaki na kende sika bango baloba po oya monaka bolumbu ya papa na ye ya Noé mosusu balobi touti na Esau mosusu balobi touti na Cham ye Cham moto amonaka bolumbu ya tata na ye yango esalaki alangwi masanga azali kobina bolumbu ya seki yango esalaki biso banoa po moyindo obotama moyindo falaki tata na mama bazala bayindo soko touti na Cham mwasi ya Cham mama na nono ya Cham na tata na ye ya moyindo po lelo soko oboti tata na mwasi ya mundele boko reproduit moyindo te boko bota métis mais siko po Cham azala moyindo mama na ye na tata na ye falaki bazala bayindo eze nani na nani soko toke na Esau tokosa tondimi Esau po Esau pazala moyindo falaki tata na ye na mama na ye bazala moyindo bautaka wapi elembo ya motuna point d'interrogation donc ososazeke bamabiloko nyonso bayindo bakomisango mode de vie na bango bandima badefandaka yango esengo na moto andimi sans koluka komona esengo na moto andimi sans pour autant aluka komona noko nomele botale Jean na kati ya Bible Jean zoloba personne n'a jamais vu Dieu apôtre Jean oyo azalaki parmi badisciple
apôtre ya nani ya Emmanuel ya Jésus. Alobi personne n'a jamais vu Dieu. Nzoka Yesu a existé dans mokili. Et ça déjà dans le passage biblique. Oyo bazolo bake Moïse akutanaka na Yahweh, basololaka na Yahweh. Amonaka mu Congo. Jacob asala liti na Yahweh. Abundana nzambe soko bilite okende eloko mosusu. Jacob abundana nzambe. Akangi nzambe butu mobimba na tongo penza nzambe bangi bato bakomona bondeli abi Jacob etikanga na kenda bato balingi balamuka. Jacob alobi na ye okenda te soko pambolinga te soko lobi na ngate yo zenani nakotika yo te. Balobi kutu nzamba betaka ye chuki mbol na panzi kwa bukanaka kote moko akufaka nango te na suka malgré chuki mbol wana apuila kaka nzambe kechenge nzambe soka amonike lokola menace elekaki mingi abi posa no eza nini ne Jacob abi ke posa ngeza ke opambola nga na yebise ke longola kombo ya Jacob okomi Israël e bandaki mokolo wana. Donc, na kati na mokili ngana noko ndomé to signer pe nzambe. On met déjà mota signer azalate. Po Jacob yeye moko. Et pas signer na likofi chuki mboli ya nzambe. Ya zaka yeye moko signer nzambe. So biso so biso mibale boye to sangise ba ntimba to sangise ba na dete kwa kudo to koma 4 to ko saisir na biso. To paluka e pe to compliquer ba. Ko na niveau pelzo tangeli classe zo ndima makambo ya boye za makambo ya nzambe. E noko ndomé le bosal. E soki ka wana te. Noko tambi. Moto moko ta mata likolo soki esaka kala wa uta likolo te kita na la uta likolo kita selon la Bible azete te balobi Jésus mais comme une contradiction babandi nanu ye voilà donc quand le uti wapi abimai na libuma Marie deux versions to ndima nini balobi personne n'est monté au ciel soki kaka moto a uta likolo ngote wa kitaki voilà nzoka si bino mona ke moto moko ta mata likolo ezala nzembo moko bato bayemaka na église chaque jour nakokende na lola tokutana na masi ya mobikisi lokolelia oyo kwa nzembo abi bon nini koto baloba ke moto moko ta mata likolo kaka noko tambi po kaka na Bible baloba seul moto akufa te akenda na corps physique eza prophète Eli moto lezake Jean moto zo sur la confusion oyo justement tant ya solo bake moko te mata likolo ye moto zo yebisa batu na mokili moto moko te mata likolo ezaka na moto uta ne likolo akitaki yepe moto sa nini o mata il faut ezala uta likolo okitaki no zongi batuni eza nani abi eza Jésus oza ki maître na bango bango balobi na biso lisusu que Jésus zemi wana ekota soko na zolo ya Marie po molimo mosanto yaka te elobi na Marie na yako tikela yo zemi soko paka nango na sake soko yaka nango na carton mais ndeko choso na biso bo ndima no makambo komisa ko makamba solo mais na yebite bandeko balandi bolimbisa toze ko seka mais ça fait mal au cœur lelo to lingi to kenda na bino kaka po ya kola musabino makanisi Efeleme ça lobby hein boya lobby bokoyoka industrie ya bamakambo lobby le 31 koko ya suka mboka bako fongola ba cerveau ya bato na ino boyoka te na ino to soko viva 80 ans na mokili yeba okoyoka lobby okoloba depuis 80 ans na zeko exister na ino nayoka makambo yo te soko viva 60 ans lobby ti dira que il y a de cela 60 ans à vivre na mabelo yo makambo na oki lelo na ino na yokate nzambe oya yebi esika kwaka tozongi na Biblia na ba point d'interrogation poto tikeli bino na no point d'interrogation ya Eli soit disant Eli akufate amata bozila na telema moke wana bolimbisi nzoto ya mosuni ndenge nzambe akela yango nzoto ya mosuni efarataka mokie na kiti mongongo efarataka nzoto ya mosuni eliaka esokolaka emelaka po soki sokoli te pendant une semaine okolumba masasa mboki atako tokolumba te yo moko balongomona ke okomi mabe na nzoto na déjà na une semaine il faut lumba masasa mbeze kotoka yo bato nano soko bayoki yo te yo moko soko mipemi obi mabe sika wa soko eli akufa te amatana nzoto na ye ya mosuni kuna falia nanya lambelaka ye aliaka nini po kuna likolo banzete ezete
kuna mangolo ezete ange kaka mutu bayemba kuna moteke ezete monganze ezete mpoka yalite kuna yoka ba angelu babetaka kaka mpungi bayemba kaka bazokumisa sika waye mosuni aze ko vivre na milimo o baze mi pepe bande ko balandi to tikele mbo ya motuna bokenda ko tuna ba pasteur na bino Eli aliaka nini pokaka bango na science balobi loi apesanteur eloko no se mataka ata papier pelir ekokita soko bwaki mais Eli a matala à subir pression atmosphérique à subir pression ose papier pepele mais yoga Eli a mata akeko fanda kuna point d'interrogation noko nomele botale noko tambi lisolo ya nzambe na satana bitumba na lola webi mokolo yoka lisolo wana na mituni na bi nga pena na ndima lisolo oyo nozo mituna na lisolo penza bazaki pe kondimisa ngo bato na bi na regretter le yo sito soki ma prédication to ko oyisa bato ke nzambe abunda na satana nzambe abunda na satana na bi soki fumukusu na kutana kana émission ba indo bola mukate na 2008 na linga ina zana na kati la mukili tolali tolamuki bible yebisi biso nzambe yebi maemaleka maemasali na maemakoya na maemakoya donc ndana kela satana ye moko nzambe donc nzambe akeli satana oyo ye moko yebi ke plus tard akozala adversaire na ye ta yebaka te te balobi ayebaka te ayebaka te ayeba te nini bebi ye ayebaka po soko ayebaka na ntongo ngo mokolo ngai ngaka senga te satana afukamela ye ayebaka te po balobi azalaki ange de lumière ye moto alekaki baangelu nyonso na grade bongo moto oyebi ke elobi akotaki kopesa ye grade koleka bato nyonso ayebaka te abengi yoka lisolo ngo ndenge ezalaka abengi baange nyonso baye kofukamela ye de très haut baange bafukami mpe ekoma na tour ya satana habite tofukami trop maseke mamena mva te tofukami trop nakofukama te ntango azoloba tofukami trop pembeni baange mosusu mpe babandi mpe koapuye ye te tofukami trop ye bolekisi ange Gabriel oyo azalaki chef ya armée ya nzambe armée céleste ndeko ntango bazoloba armée congolaise rôle longo eza nini kodefendre nini na bitumba nyonso kongo koluka ata 1 centimètre ya mboka ekende te soki ye nzambe le tout puissant akokende kosala armée azobanga nani akobundisa ye elembo ya motuna bo bituna lisusu tozoki na kati ya lisolo na biso et se retrouver des camps quand il y a Satan na ba ange quand il y a nzambe pe na ba ange majorité présidentielle non opposition balobi boye guerre s'éclater bitumba e bandi kuna bikuru ya nzambe na lopango ya nzambe bitumba bandi basani ya nzambe baruku kuluna woto so reprocher batu lelo e banana lola donc awa po esila mo epesila ezapete selon l'histoire ya Bible ne batu ngiseli biso tango babandi bitumba bakati ba ange mapapu yango alanga nzembo moko ayema nzembo wa angelo azana mapapu angelo esprit pour se déplacer dans la poste na mapapu mukolo atanga na poto intellectuel a ça fait référence à ba musicien très intelligent parmi ba musicien mayele éloquent ba bibi ayema mna nzembo ke angelo azana mapapu faute na été mukono yoko ko bena bi faute na été mutatenge classe munene boso ange azana mapapu mukono okutana ne songa nzila pe ba kolongola version non mele bitumba ti bitumba so bunda makuna bana nzambe bafanda awa na se biso bana nzambe tovanda awa na se nzambe na satana bafanda na lola bitumba bible lobi ke guerre s'éclater zalaki somo mais la kati ya bitumba na armée ya nzambe ezalaki dirigé par ange Gabriel na nzambe ba réussir kokweyisa satana na ba disciple na ye o bandibelaki makambo na ye awa na se esika bana ya nzambe bavandaka ndeko tobandi na mutuna esika wana nzambe akoki koboma satana te esika babundi na ye ye moto akela satana me babundi ne kuna akoki koboma ye te abwakeli biso bana na ye oyo toza bafaible awa wana se satan
soko yo choke de église obake na kangi satana na liye na boke bisika bikauka osenga nguya nzambe po bundisa satana est-ce que ça sire na yo kolonga satana oyo belelaka akoka satana te na lola et puis aloba na yo malheur à vous habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous. Mawanabino batona mokili po satana kiteli bino na se. Yoana yenzamba lobi, mawanabino. Pobo kokoka ite ngamo kwa wa moko na kelaki na kokoka. Abwaki ya labite. Wa yona église. Ozeko ligote. Na kangi satana. Na bwaki na bisika bika. Ni ataye. Otungu ya wapi? Bandeko ya wapi? Bondi mo solo. Lobi mo ebele. Point d'interro. Lobi le 31 awa. Lobi le 31, c'est-à-dire boya koyoka connaissance limitée. Mayele pe boigné zanga di place. Nini na école de soigner la inspiration sur inspiration. Monsieur Rezali noko tambi. To fani to lamuki boye. O soko sali lisumu. Oza mwana satana ko kendeli felo. Soko sali malamu, oza mwana nzambe ko kendelo lola. To ndimi yango. To raisonner sur lokola ba mikolo. Moto akela satana. Eza nzambe. Soki nzambe mutakela ki satana. Bongo na kokela lifelo. Kaka yenzambe. Donc nzambe mutakela lifelo, nzambe be mutakela nini? Lola. Ateke so sali mabe okay, lifelo, so sali malamu yepa na ye nzambe. Balobi boye. Soko sali mabe, soko sali malamu, okene pa nzambe kuna bisengo na bisengo. Soko sali mabe okene pa satana. Ako nyokola yo akotsana owanozika na moto okozika na moto ti tango ya suka feeling ya suka mokobeta to metuna na ba question soki otamoli mabe na mokili po nzamba punir yo atini yo pa satana punir yo vrai ou faux esika na satana kozala collaborateur ya nzambe no ennemi ya nzambe directeur de discipline ya nzambe donc na logique to sala nzambe mosala ya discipline donc na logique satana pa nzambe za mutu malamu ouais eza lokola moboti amona tei mwana zoyoka te akina la police abinga na tei na baninga nyonso zoyoka te bino bopesela ngai na ite éducation azana confiance dans la police azana confiance à la police ako compléter soki batu na mokili baboko tosa nzambe atini bango pa ya satana est-ce que satana kozala mutu mabe pa ya nzambe na ndenge ni nzoka satana azoko edikaka bana ya nzambe po bazala po batu na mokili bakena kotosa nzambe soko tosi nzambe te yango osani akoedike donc azo facilité bana ya nzambe batambola na principe ya nzambe babunga te babeba te soko bebi yefo punir na kopinir yo soko se corriger zongi pa nzambe so ndoko ndobele loki flexion wana to yeso na flexion zoka lisolongo ya elifelo na nini ndenge nini ndoko ndobele tozana mwana moko awa totindi ye somela biso eloko mutu moko yazo menace biso totindi mwana na finga ye soki mwana biso totindi afinga mutu totindi afinga linga beta ye mwana na soka kimé pa na biso photo intervenir to protéger to biso to beta ye biso photo intervenir biso nde totindi to protéger po ni to protéger asali volonté na biso très bien ndenge nini mutu asali volonté ya nzambe akepa nzambe azo sepela na ye mais soko sali mabe oza volonté ya satana ndi siko tango kina lifelo sika satana sepela na yo opinir yo ndenge nini noko tambi lelo tokotika kaka bato na mituna tokoyanola te matière wana epai na biso ya li oki mwa loko ojwei boye mais tozali kotika yango point d'interrogation po elamusa makanisi na bino boni nzambe oyo abundaka bitumba nzambe oyo abundaka bitumba na satana na ebandeli akokaka ete abwakaka na mokili ayebi ke po mokili na ye tikala kimia il faut kaka kanga satana wana aboma ye me nzambe wana esengelaki lisusu azwa mwana na ye po nzambe abota na ye mingi te abota kaka liso na ye moko yoka nzambe asakrifie asopa makila po kaka masumu na biso elimbisama sikoyo mpe totuni bino awa mwana ya nzambe wana atangisa makila na ye asopa makila na ye po masumu esila Peplika valobi mwana ngo lisusu akufaka pona masumu na biso akoya susu kosambisa biso kaka pona masumu lisusu mena ndenge nini po yo so limbisaka masumu na biso siko ye nzambe pa yebaki teke soko sacrifier mwana na ye masumu kosila nango te point d'interrogation to ndima na so ba makambo nyonso to ndima matondo bandeko balandi wana bauti kolanda bongo pèlerinage ndenge etamboli uta le 4 après ouverture bato bazalaki koya koleka
kosala balosambo, kosenga baposa, kosenga pe bolimbisi, poto botami na mabota yetondi makambo. Bandeko balandi, ozuli baku ya kolanda biso, tozeko ya kopesa message ya lobiko ya loposo moindo, oyo ezeko tambusama na bango mene songenzi na fumukusu kia mzana mpanda na Ngola. Koko ya suka mboka, bakobi bongo misala ya 1921. Botala, na mwa minute muke, todui tango ya koepengle ba zone d'ombre. Oyo ezalaka na mokanda oyo yo monaka lokola livre esantu. Tokolike sili na ngote. Ezali na yango. Ba contradiction, ba lokuta ya Bible. Noko tambi. Tokomi kopusa na kobenda na biso suka. Noko ndombele botale tozo benda penda suka to interpeller kaka bandeko yo. Bandeko na biso bazuli bako kolanda biso pour événement ya lobby. Tokuta na biso nyoso awa na Mbanza-Ngungu pamba te oboyoki eza muke. Ebale na yango bango moko bakotalisa mokili na mokolo mwa lobby tozanga te penza to yebele oza pemeni na Mbanza-Ngungu futa tike ya kaboza na Kinshasa boza wapi boya eza na tina bozoya boyoki maya tina pe bo profiter bosali lo sambo pona kosenga ba posa kolandela ba kokoso ba difficulté mboka eza na yango kolandela ba kokoso ba difficulté moto na moto azana yango na kati ya libota to na bomo na ye ya mokolo na mokolo biso na kati ya Vomo Télévision tokobana kolakisa bino mokolo na mokolo lokuta ya buku oyo botie likia bolobi ezali buku ya Nzambe totambolaki na discours ya roi Léopold II mais na journée lelo tozwi penza tango te ya ko exploiter yango ya kotanga yango to banzi pe to likete na manako ya liko ya to kosala yango et pas wapi boko ya ko comprendre que balokuta nyonso to lakisi awa na kati ya Bible mbala moko oyo ko comprendre que ça nango buku ya Nzambe te tango oyo tanga discours oyo oyo remarquer que eza masolo ya mindele eza ba histoire ya mindele ça n'a rien à voir na Nzambe ne mindele basoki lokuta na bango batie comme Nzambe na kati oyo soka to découvrir que ba makambo eza lokuta soko lingo telemela ngo obanda ko banga question na telemeli Bible na ko telemela Nzambe uno esi bino Bible eza mokana Nzambe on a logique des choses muta ko telemela Nzambe azate soko tongo yo o découvrir ba lokuta onyoso ko bangi ko sala yo so obuku Nzambe so omoni pe vérité que makambo to lo beza solo Bible eza makambo lokuta o banga nzoka Bible ça n'a rien à voir na makambo etali Nzambe pour moi que Bible eza makambo etali Nzambe te soko ke pa ba chinois japonais coréen basale la Bible te ba oyo eza mokana Nzambe te bango basale la nyongi makomi o ba biso ke Nzambe inspira pas ba prophète na bango ba chinois japonais coréen thaïlandais auto bengi ba peau jaune po tango zolo ba mundele azaka mundele azali auto benga l'homme blanc bonde benga mundele soko ye pa ba arabe soki Bible eza buku ya Nzambe pona mokili mobimba ndenge nini Nzambe pa ba arabe tinda lisusu Coran ozomona donc Coran na Bible eza eloko moko te Bible na niongi eza eloko moko te batu na batu loposo na loposo bakozala na propre livre na bango oyo kozala na makomi na bango raison pour laquelle walongo fumuki monga lobaki ke soki totindi enseignant longi soki apesi ba noir conscience nde bako inspirer longi wana écriture oyo bakokoma pe buku ya bayindo donc biso bayindo pour le moment buku eza nanu te kasi buku na biso ke koma matango mission elongi une grande partie ya bayindo bakoyoka son elongi bakoyoka mongongo elongi bakososola makambo elongi aye na yango nde na tango wana walongo fumuki mbangu bako inspirer siko écriture et pas ya longi oto bengi nesonye nzila po sikoyo ba noir bakende kozala na livre sacré na bango lokola bamindele baza na Bible na bango ba arabe baza na Coran na bango ba jode baza na nyongi na bango biso pe ba noir na mikolo zoya bako inspirer motinda mi ya tata mokele balongo na bakoko to bengi fumukusu nesonye nzila po te bakwa kokoma buku wana nde botika la brancher na Vomo Télévision matondo bandeko balandi tolobi lobby vendredi le 31 octobre 2025 awa na place walongo fumuki mbangu avenue de la Poste na esika ya Onem toya ebele toya conférence ya ali nesonga nzila fumukuzu kia muzala mpanda na Ngola
koko ya suka mboka bakobi misala ya 1921 bakoloba bakofongola lisusu conscience na biso makanisi na biso curiosité na biso balaka biso royaume des cieux soi-disant nani akenda mona balaka biso paradis ya dessin babangisa biso lifelo ya dessin ope na lifelo yango soko bademo bapinisaka bato kuna couleur ya nga na yo moindo baza na mapapu ya ngembo nde basimba bafourge batiaka bato na moto na ngambo ya soi-disant ya bolamu ya paradis ya lola baangelu bango nyonso mindele bazali na bamapapu ya pigeon kuna nde baliaka tomate monene okwa kokoti kuna nde ezalaka na bafleur lion na moto balali na muse moko bande kobala ndi eske tozali kozwa tango ya komituna nano mituna eske tozwaka tango ya komituna mituna zemi ya molimo mosantu ekotaki epai ya Marie mais respecte elandi baprincipe ya bazemi ya mosuni zemi wana po ekota angelu moto aye kotika yango amemi soko valise aye kotikela Marie zemi mais zemi yango baye kotikela Marie ya molimo esali 9 mois Marie ayoki mpe pasi ya koboto bongo ndenge nini se comporte lokwa bazemi ya bato eze pasi bosufri tokabwala mpo ya mokolo mwa lelo mituna mizemi ike oyo bokotikala kozwa biyano te na bapasteur na bino bokotikala kozwa biyano te na bapasteur na bino bakoloba na bino eloko moko les choses révélées à l'homme les choses cachées à Dieu po bazangi biyano akopesa bino botika mayo ebombami ezala ya nzambe mayo ezali na mpwasa nde ya moto te po bazangi biyano epai ya nesonga nzila nde mozipoli maye mabombama po bango nde bakobi misala ya 1921 bandeko balandi awa nde tobendi suka rendez-vous à ne pas manquer lobby vendredi awa na Mbanza-Ngungu bana ya Mbanza-Ngungu bateki bacommerçant baétudiant baélève bamotocycliste bawewa ndenge tokobengaka bango bachauffeur bato yonso ya Mbanza-Ngungu ya Kimpese Congo Central Kinshasa bokouta bipai na bipai tokutana lobby le 31 awa mpo nokotambi mwa maloba ya bosukisi namoni boningani mwa mingi na micro mwa maloba na yebi te bolingaki bobakisa nini potango tosimbi lisusu makambo ya Bible esali bino mokusana na nzoto noko ndombele par rapport ya ba message ozo kotela biso awa yango moni tokoma koningana eza pasi pe mawa ndeko moko azoloba wa mama na biso Cécile na age ya commune yango na yebi age asa na moto po atete ndenge ni na age ya commune yango ba makambo nde azuli baku lelo na telefone na ye alandi biso nde azo sosola yango donc mama tant tozoloba neso nyanzila fumukusu baza moto oyoyo ndenge na yo kamwe ndenge nini ososoli makambo kaka boye biso bezaki libaku na biso malamu na 2008 tokwa koyoka mongongo neso nyanzila na niveau ya télévision na chambre esika na bandaki kovana na niveau ya lemba balokuta eza ya makasi ndoko ndombele botale na kati wana zo lisolo ya Salomo une année na 365 jours ndoko ndombele botale une année 365 jours Noé azalaka na 1000 femmes Salomon ata Noé kotenga mingi Salomo 1000 oh 1000 jours équivalent à 3 ans. Supposons que c'est la logique normale. Salomon a 1000 basinaye. Donc ce qui a coûté par exemple, yo moi si liboso, a coûté na yo lelo na mois d'octobre. De l'autre ça, l'autre est le 30 octobre, a coûté le 30 octobre 2025. Paul se coûte à naye. Il faut le 30 octobre 2029.
2028. 2028. Wana to supposé ça la que logo te amona ka mwasi moko par jour. Par jour. Kasi soza là-bas c'est bibalé. Kasi pas tout. Des jours moko jour moko jour. Soza zaki na bango 1000. Si on a 1000 wana donc soka kuta no lelo le 30 octobre. Faut abonner sur tina 2028 les nanani. So masolo ya bongo bato bandima. Ba noir bandima yango. To tango ndima ki masolo ya bongo lelo tango to solo la. Yo mona kati no oso sensité ke ba masolo ndima ki eza no ba masolo ya lokuta na lokuta. Non domaine botana ba ke loko moko ça très important. Bible lobi était moto liboso balakaka akobota mobikisa Israël ezaka David. Ne balakaka ezaka na ba acte soki acte debo soki 28 babike na ba fruit ba reine yo ne nzambe akobimisa mobikisa Israël na fruit ba reine David ba reine zaka na mapata to na nzoto ya mutu noko ndobe na nzoto ya mutu surprise Bible lobi boye nzamba kosaka te Dieu ne ment jamais nyoso lobaka kokisamaka David afada zo c'est la prophétie promesse ya nzambe mobikisa Israël abota na ba fruit ba reine na ye ekoma o nzambe apesi Maria zemi tonzimi vection ya zemi wana eza nzambe so David akotuna nzambe yo kosaka te olakaka ngai mobikisa Israël orena et bongwani tango yo zali les mêmes hier aujourd'hui et éternellement so na promesse opesa ki ngai ekokisa mite ndenge nini mutuna non no meto longwa na biso wana to ye ba ebisi biso wana pena na mona ngo tango na découvrir ngo na bi ngana koki na gérer na bi wana so na 2009 na gérer na bi na koki jamais ko songa christianisme Jésus ne kuluza beleli Eli la basamatan no ndomele botale eza lokola neto za na mbanza ngungwa kindibu elobo makamingi awati mutu moko alobi par exemple na kindibu noko tambi na noko ndombele bosana makasi boya kolia babite mbanza ngungu bakoyoka to bakoyoka te pona bakoyoka po bayebi ke kota na bango kokamwa Jésus beleli Eli la basamatan bato bazalaka wana balobi mutu azo continuer ko benga koko na Eli totala soki Eli ko kitisa ne kuluzu traducteur ayoko kosa biso ba noir nenge Jésus bani ko bela Eli la basamatan ni koloba mon Dieu pourquoi m'a-t-il abandonné to tunana langi nini na mokili babenga nzambe na kombo ya Eli po yo ndima makambu traducteur akosa biso Eli la basamatane ni koloba mon Dieu pourquoi m'a-t-il abandonné noko tambi bomba ba cartouche bomba biloko noko oh makambo bande ko balandi lobi le 31 awa lobi le 31 to yakoyoka liziba ya mayele pe ya boyebi to yakoyoka mikanda wana nebi kutu te tokoloba nini Biblia te tango tiaka ngo na se masasa mba boye pona ino yebi te toko condamné te mais boye bakyo po bato ba indo bandima ba gobelo kuta ndenge wana po bakataka biso maboko bakataka biso bakingo bakataka biso makolo ba memi génération consciente ba effacer histoire déportation salamaka kaka te na tango walongo fungu kimbangu déportation pe salamaka na tango wana bobo sanate ne le komoko zalaka méfiance de vieux vers le jeune ne le komosu c'est comme une méfiance de jeune envers le vieux mitambo ya loposo pembe lokuta ya biblia tokozala na bino na fuva mu télévision bokoyoka yango ebandeli ti suka Jésus mwana ya nzambe mais akokenda koherite trône ya koko na ye David na généalogie de Jésus kaka na Matthieu 1 po Joseph ndazalaki na lignage ya David soka ze tata na ete boni akokenda koherite trône ya David bo sufu to kabola po mokolo molelo kasi biso tokotika bino bolanda ba pèlerin oyo bauti lisusu de partout baze ko yawa lelo mokolo ya le 30 awa na mbanza ngungu
interview ekolandama biso na bino rendez-vous mokolo ya lobi biso tolobi kimia ya walongo fumu kimbangu na biso wangi tukulo masivu wa lulendo wa lunungu ebila o mabota mabino tokutani mokolo mwalobi na conférence pe clôture ya pèlerinage matondo mingi. Ndeko mbote tata kombo nani pe tomoni bino awa bouti mboka nini pe lisangani matondo mingi mopandisango na kopesa so maloba biso touti Kinshasa na Kivuka mbandati ya Kiabalongo kombo na biso ezali Mbuta Macho afataki nde kombo na biso yango wana tomoni bino awawa na site oyo na biboso bilili ya Walongo Fumu Kimbangu bouti kosala lo sambo donc nini o bino epoussé bino boya na tine siko po bosala lo sambo matondo mingi eloko epoussé biso toya na mabele oyo pamba te biso bayindo tokangamelaki awa nde pe na biso nyonso tokofungama awa yango toyena mabele ya Mbanza Ngungu pamba te basalelaki biso da o pèlerinage pamba te toya kosala lo sambo na biso pamba te mikakatano tozanga na mabota bapasi toza nango tokoya kotika pasi na biso kaka na mabele ya Mbanza Ngungu yango biso nyonso tutu toye awa mpona kosala lo sambo pamba te pasi na biso nde mindele bakotisa biso na baboloko bango mpe bakota na baboloko na eteni oyo matondo mingi lo sambo esengele na Kinshasa bokoya kosala lo sambo te esengeka boyaka tine siko mpona osala lo sambo ya ntina mpena makasi eza ndeka na mabele ya Mbanza Ngungu kote basambisaka Walongo Fumu Kimbangu kote bakangaelaki likambo na ye kote mpe bango mpe bakokanga kaka na esika yango biso toye awa po tofongola maye na biso nyonso kaka na mabele ya Mbanza Ngungu awa bana ya mokili mobima bazolanda bino na ngongo oyo mpe précisément bandeko toza na bango na Mbanza Ngungu nini okoki kotalisa bango par rapport a oyo esika te epekisami te na Kivuka nyonso tu même toza na eteni ya Kimbangisi te ezali eteni nini esengeli biso nyonso toya awa pamba te tosala losambo pamba te maye na biso nyonso efongama kaka na mabele oyo nde biso nyonso toyaki awa pamba te misusu bato bakivuka misusu me toye kaka tosangana kaka pamba te totalisa bayindo banso tu bayaka kosangana awa pamba te eza mabele na biso nyonso tu ya Mbanza Ngungu po toye kofongola maye na biso nyonso tu tozali nango matondo mbote mama mbote papa na biso boni bino kombo na bino banani pe bouti wapi biso kombo na biso Nzumba Mafuta toza bokambami na Kivuka ya mbandati ya Balongo epa ya Ngunza tababengo kipa vitra tia bouti mboka ni touti na Kinshasa nde toye na pèlerinage na mboka ya Mbanza Ngungu
tina na bino kotia matambe na bino awa eza penzani tina na biso ya kotia matambe pamba te mobikisi na biso ekangamaki na mbanza ngungu pe kofungamaka na mbanza ngungu yango toye pamba te bango alongo fumuki mbango baza bokasi ya mingi toyesi kozwa bokasi na mabele ya mbanza ngungu okozwa bokasi mabele ya mbanza ngungu soko bino boyebi no moko ebele ya bato botiki na Kinshasa eske bozuki pe temps ya komobilize pe bandeko kotalisa bango tina oyo esika bino boye matondo mingi ntango nyonso tozopanzaka sango alongo fumuki mbango matondo mbote mama mbote na opesa biso maloba kombo na bino nani pe bouti wa biso tobengami na kombo ya Nyengwa Makoba Kipavita touti na eteni ya Kimvuka Mbandati ya Kia Balungu na bokambami ya Ngunza Kipavita tia Tamabeo tomoni bino awa boye bokangi ba photo boke bosambeli boza penza na esengo tina na bino eza nini ya kotia matambe na bino awa matondo mingi toyekati na sika oyo na tina ya konyonga na tina ya kolela epai ya longo fumuki mbangu pamba te bamindele basilaki konyokola ya biso mobikisi yango toyekati na sika na tina ya kolela tina ya konyonga pamba te na mikili ya poto mote kende kopela pe bayebanso bakondanaki walongo fumuki mbangu bakondana na molimo lokola na mosuni matondo mingi matondo mingi biso tobengami bongo na kombo ya CG Mbiye Chilobo tozali bongo lundi mantsoeki na kimvuka ya balongo ya Nengwa Agotime oyo iswami bongo na commune ya Kasavubu pe bongo na environ nango tosili bongo koyanola na mabele ya mbanza ngungu toye kokokisa bongo na manaka ya molimo oyo ekitisamelaki biso na itinda ya tata mokeli na bokambemi ya mfumukusu na periode nyonso oyo tokobanda kokomemore condamnation ya walongo fumuki mbangu bayindo nyonso oyo bazali partout dans le monde bayaka na site oyo pona kosala bongo losambo pona mboka pona bomoi na biso pe bongo pona bayindo nyonso ya mokili mobimba lokola biso tozali bongo communauté oyo ezali bongo
membre kati na religion africaine nde biso pe toyoka kibongo message wana yango toya kibongo kokokisa na mokolo ya lelo. Ya kokokisa na mokolo mwa lelo tomoni bino mingi bozo uta Kinshasa. Toloba nini sango oyo bata Kinshasa moto bazo maîtriser ngo makasi ke batu ya bamboka mosusu tolo lengekana. Non, sango oyo eza kaka bato ya Kinshasa te. Sango oyo ezali bongo pona bayindo ya mokili mobimba. Mais biso nde communauté na biso tozwami bongo na Kinshasa parce que communauté nengwa goti mais ezali moko ya ba communauté kati na religion africaine oyo ezali dirigée par Mfumukusu tozali mingi siège na biso ezali bongo na Kinshasa yango wana nde toye bongo kokokisa na ordre oyo epesamelaki biso. Ni bokoki kosenga na bandeko nyonso bazozwa liboka kolanda bino na nzela ya internet na nzela ya TNT na nzela ba chaîne locale ape na Mbanza-Ngungu o bazomonaka ke bato bazouta Kinshasa bazome bata Mbanza-Ngungu mwa kilo eza nanu ni bokoki kosenga na bango. Bon, likambo nyonso fo koyeba soki ebandi rythme to pe vitesse eyaka nano mbala moko te yango bozomona quelques ndeko baza un peu timide parce que bazotala na musika. Mais biso tokosenga na bandeko ete lokola likambo ya walongo Fumukimbangu ezali likambo oyo e concerné bongo moyindo nyonso botalela yango na musika te po soki babandaki kokabola bongo mbongo bolinga botalela yango na musika te bolinga boloba ke biso pe toza bayindo toyo kozwa pe par na biso soki pona mbongo bokoloba bongo par na biso e bongo oyo ezali site spirituel pe ezali makambo ya molimo pona nini te boyo kozwa bongo par na bino. Alors tosengi bongo bino ke bopusa na bongo pembeni po likambo yango etali bongo biso nyonso po esika oyo ezali esika ya bénédiction po na biso bayindo moto nyonso na besoin na ye pe na problème oyo aza na yango ayaka kolela na Mbanza-Ngungu akozwa solution ya problème oyo aza na yango. Matondo mingi na bino tele Vuvamo. Ukangama na bango kaka sikoyo. Eko kisama bongo. Nanguya na bino moko tata moko. Ya dikela mubiso. Na bolingo. Na bolingi. Volonté na bino esambisela. Volonté na bino. Mbote ndeko mopandisango. Kombo nani bouti wapi po bosangana pe na lisanga nini oyo ezali na kati ya religion africaine Vuvamo. Matondo mingi na motuna maibotuni biso teuti bongo na eteni ya Selembao na avenue Lukumbadio numéro 1 na Kimvuka Nengwa Nyamega na eteni wana teuti bongo na commune ya Selembao na teuti koloba. Kombo na bino? Kombo na biso Kilandi Loni Mbala. Kilani Loni tomoni bino awa na bandeko ba compagnie bino bozo sala lo sambo
yambo bouti Kinshasa tina na bino eza penza nini oboteli matambe awa? Matondo mingi ndeko mopandisango totie matambe na biso awa pamba tina kati ya religion africaine kuna na matia on esenganja yote ya biso ninga zo lakisa biso walongo fumu kimbangu bisika o tozali ezali sika bakondanaka walongo fumu kimbangu injustement nde bongo lokola bakoko na biso ne lokona bazaka na boyebi wana te lokola bango mei motangisi walongo motangisi ne sonyanzila bayena elekoyo nde batalisi biso tina ya monene ya walongo fumu kimbangu nde biso peto yaki awa lokola bango bakondana kama biki na biso injustement biso peto senga na tata mokelo ya bikela nyonso akondana pe bango ne bango basalaki na mobikisi na biso tina pena ya mobembe na biso nde yango wana. Bouti Kinshasa bolobi boza moko mokambi mutu na lisango bozo kamba effort nini bozo sala ndenge bino bozwi mayelo pa nesonyanzila po komela pe bandeko mosusu? Matono mingi ndeko mopandisango mokolo mokolo bokasi eza ete mayo biso toyebi pamba te toyebaka pango te biso pe toyeko yebango tellement que eza bilei oyo ekomisa bayindo mayele pe kozongisa bango bato ya bwania pe bato ya mapamboli esengeli biso topesa ngo pe bandeko bayeba ete biso banso bayindo tozaka na mobikisi moko aza bongo na loposo na biso yo wana walongo fumu kimbangu wa mangitukulu wa masivi wa lulendo wa lunungu mboka Mbanza Ngungu azomona bato bazana Mbanza Ngungu bazomona bato bazo biteni na biteni bazoya awa kasi pana bango moko mwa timide ezali lino ko senga na bana Mbanza Ngungu. Matondo mingi wana nisonyanzila lobaka ete mbinzo asimandaku mingi bato itaka musika ndi bato baliaka yango ebele bazawa bayebi teke ekangama na Mbanza Ngungu ekefungama na Mbanza Ngungu nini yango ekangama na Mbanza Ngungu lobiko na biso bayindo ekangama na Mbanza Ngungu pamba ete sika bakangaka mobikisi na biso nde biso pe toyele ko lekangamelaka wana tofungola pe kaka na biteni yango wana nde bongo ba Mbanza Ngungu boyebe ete mabele oyo eza mabele ya tina makasi ekamusaka bino mingi tango peut-être tozoita kiwa tomba to pe Kinshasa pona koyaka kosala losambo awa seke toyebi monene pe bokasi ya walongo fumu kimbangu. Matondo mingi ndeko mopandisango.